Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend quand il y a RO vraiment, vous allez colanda biso. Et puis tout petit, bon dimanche, bon dimanche à tout le monde. Bah aussi le sambo vraiment, bon dimanche nabino. Pena ba kete neti lokola ba biso non to kete en tout cas vraiment. Tout mi petit bon dimanche parce que tu as air différente la famille. Voilà, vraiment semaine malamu pour na biso nyonso. Balobi bon week-end na biso nyonso na mama ya famille libota mama Belvi Kandila patrona na famille libota mobimba tout cas vraiment bon dimanche bon week-end il est kamalamu na mabota na bino nyonso. Voilà la famille toye kande to misana comme d'habitude toye couper ça d'information de to misana hein balobi ce qu'il kamba koloba ezali il faut te koloba bande kolanga balobi traumatisme et je vous dis ces derniers temps te belé comment traumatisé comment vraiment traumatisé bande kolanga kande na loba en tout cas tous allons pour consommer film la biso balobi première partie déjà eleki bande kolangai première partie eleki les autres la deuxième partie qu'est-ce qui s'est passé la famille bino moko bo monde bazwi temps kota la film té na ebité bazwi temps kota la film en tout cas bon meka ko partager biso meka ko partager film na soto meka ko solo to meka ko beta solo ya film na biso ndenge ezokende mo point o ezali essentiel au total na première partie pena koti na film na soto en tout cas vraiment tozo ko senga na bino bokota balobi c'est notre combat balobi Belvi Kandi c'est notre combat donc combat na biso eza ya kotala ba film combat na biso ezali ya kokota ya kotia ba jambe ya ko partager vraiment yango nde combat na biso oyo vraiment to bundela ka Belvi Kandi la patrona alors tant tout monde ba film ezokende vraiment malamu te ndenge to lingité tout le monde ba film na biso beta vraiment te bande kolanga ça fait très mal ezosenga biso vraiment to mekasusu koloba toloba biso toyaka koloba tozoya koloba mais ezosenga pe pratique na bino tozoya koloba mais ezaka te boyoki mais bosali yango te non toi na posa ya pratique toi na posa vraiment ya pratique to pratiquer excusez-moi to pratiquer vraiment côté la ba film na biso to banda ko partager ba film na biso to partager partout je vous dis bani les gens ont belé ba réseau et belé autre ko partager ba film na soi belle vie o ezo le kanakata belle vie TV en tout cas tous là on a vraiment pour ko partager en ko ça la bien et ko ça la vraiment poutine qui to komaka c'est ko ça les lengi voilà la famille balobi bomoni titre na ngai bomoni vraiment miniature na bande ko ngai balobi to saluer présence ya coquette ya balobi coquette ça après avoir kobota azongeli biso vraiment na kacha Belvi TV en tout cas vraiment congratulations na yo coquette ça j'espère que notre bébé azaki to kwaza malamu azaki to makasi bakoyoka gu makasi vraiment la famille donc to beta lisolo o etali film la biso et puis il y a des points où je singa to lobela yango to kolobela et puis accompagner na film la biso. D'abord, tu as na bandana na likambo o eza likambo ya ba film na biso o bato bazo commenter, j'ai vu beaucoup de commentaires o bande ko biso ba commenter par rapport ya film na biso tous les cas bamso ba bi ya 3 films o eza qui précédent mona qui déjà image eza qui malamte alors et c'est qui vraiment que selon bato mususu et c'est que balanda film ti moi bata film ezaki te parce que image ezaki bien te et puis son ezaki bien te mais na moni pe na première partie pe on dirait déjà autozotala son pe ezaki bien te des singa il faut déjà meka ko revoir meka vraiment ko revoir mais eloko nga na eli koloba eza juste si vraiment toza famille libota ya solo si vraiment toza famille libota ya surcir jamais sans tout pe image et qu'on empêcher tout à la filmer. La famille tout ça clair. J'espère que je suis claire avec tout le monde. Jamais et qu'on empêcher biso tout à filmer parce que filmer est flou, filmer est boyé, filmer sali boyé.
son ezoloba bien te allez bokoma tozi film olongoli non non moto osala bongo oyo aza na ye famille libota te ça se comprend tu vois ya moto aza na famille libota te ça se comprend amoni ke alongoli na ye mais biso en tant que famille libota oza na kati ya famille libota mpo filme ezocrache to mpe son eza kitoko te ale yo olongoli non c'est koza famille libota te c'est koza famille libota ya sur temps si vraiment oza famille libota ya sur osala bongo te okonsome filme et puis toya osala komeka koloba bayeba kobongisa ya kwa parce que technique esengaka mpe makambo ebele ozomona omonaka eloko moko eservaka bino ekomi na un moment donné ebandi kobeba ebandi kodérange bino ozomona ntango so babiloko wana ezala mpe trop cher esenga leta boluka mpo bokanisa bosomba tout ça ozomona bon moi vraiment nakota na mozindo makambo wana eza te mais nayeka juste kolobela biso bafan ya Belleville TV biso bandeko ya famille libota en tout cas si réellement total film était parce que quand je parle comme ça il y a des gens commentés na vidéo dans la salle qui par rapport à ma film en tout cas ba commenter qui bon yango na ko sala yango na ko loba en tant que famille libota jamais yo ko loba la film était pona image ezaki bete to pe son ezaki bien te jamais un vrai famille libota a ozala wana pona ko consommer film malgré berrer ya film. Vous comprendre malgré berrer parce que abengami famille libota abengami il faut soutenir Belleville quand la patronne tu vois alors tu supportaka na mabe na malam tu supportaka na pasi na bisengo ce qui est total à ba film à chaque fois total à ba film ce qui toko les qui toko c'est ça bien tout est OK les lots ceux qui filment la biso et ça sont des gens qui bongo te pourquoi to banda koloba ke tokotala te tokosala bete non eza kuti eloko ya encourager maman na biso na kotala biso to continuer kotala to continuer peut-être continuer ba requête nde tozoloba to continuer ba o bazana difficulté ko atteindre mbala moko maman Belleville ozomona to continuer kotala to continuer kotala ba sacrifice wana si vraiment nous l'aimons tu vois mais non ya koloba ke image eza bien te yango me bato bazotala te non soki ozotala te pour image eza bien te c'est pas tout le monde tu vois totikaka un peu koenglobe bato nyonso na likambo oyo ozomona mabe ozwi associé bato nyonso non avi na yo eza avi ya mutu te mutu na mutu aza na avi na ye ozomona mutu aza na avi na ye akoki kopesa par rapport à likambo besongolo pakala donc tozaka na bacondition mitema nde ya moko te yeah tozaka nango nde moko te alors yango fo toyebaka bandeko na nga ntango vraiment tozoya kokommente ou bien tozosala quelque chose pour na Belleville toyebaka nini ya koloba bel aza déjà salué sur les réseaux sociaux alors tant toluka kopesaka so badefo wana na kati banini oyo comment dirais-je émission na biso vraiment ezosala kitoko te et ça vraiment bête famille bote to meka ko soigner famille bote TikTok to meka ko soigner famille libota oh en tout cas famille libota sur si vraiment bozali awa beaucoup channel j'aime beaucoup liker vidéo beaucoup commenter que ça soit bien balobi famille libota toujours famille libota oui famille libota toujours en avant voilà bakoyoka guma kasi bandeko quand on a lobby vraiment en tout cas tout ça l'effort tout côté na film tout ça l'effort malgré nion surtout on a pour la koloba et puis le comment ko sunde comment ka souleva ki que tozo loba tozo koma c'est comme si bazo kabiso te ba film ezaka ils continuer ka bon voilà mais à qui peut jouer les gars il y a des gens au bas commenter qui bongo alors ton la mécanique ko ba information ko meka ko tuna balobi non eza bongo te eza juste que et puis biso toyebi ki ba film à Belleville za ba film mo déjà c'est talami vanda toyebi yango ba film déjà si ba tala ba si ba sala ba programme tout c'est pratiquement impossible ba banda ko changer ba film wana non nous allons consommer cela to consommer ka bongo jusqu'à ce que o komona que non alembi
ozomona parce que film déjà c'est salamaki peut-être premier épisode tina 9e épisode et c'est salamaki ça déjà on est là qui kota bino ba le modifier on est comme modifier kapona mutu moko tu vois ils ont make sense te vaut mieux ko somba biloko ozomona ko somba ba biloko mususu ta kuna ba ko somba ba biloko mususu parce que ko modifier ko simba te vaut mieux total yango bongo pardon na ngana loba total yango bongo et après na film mususu par ngana loba donc film mususu e ko kota ko somba biloko mususu te mais film mususu e ko kota nde tokoyeba sikoyo kobongisa yango bayeba koloba précaution pour que film wana eza malamu image eza malamu makambo eza malamu mama Belleville aboyaka raquette ya mutu moko te aboya yango en tout cas aloba toujours famille bote eza combat na ye bongo vraiment so bopesi argument mais pourquoi aboya non aboya te donc avant nango en considération azo considérer on peut bazoluka façon nini ya komeka quoi améliorer déjà ton image c'est bon par rapport à film oh mais sonde mutu eza un peu un problème on a constaté na film na biso donc la famille bote toza toujours on a coaché cimenté non bouger to consommer to partager to bal sans like bande ko nga to ze belé famille bota tout ça là makambo c'est comme si to za kebelé te mais to za kebelé pourquoi ka photo linga bat ba le karabiso na bat bazo sima ba le karabiso non to focus mais vite déjà le bal kamba focus to focus c'est ça so bien ma case voilà vraiment la l'équipe qu'est-ce qu'on likambo ya film na biso bande ko nga total déjà première partie telle première partie total la deuxième partie lelo ata binomo la famille to mekana ko tia ba commentaire ce qu'on mis ou pai pe à Belleville na kachanda ko ana ngolo ba nini point d'interrogation bande ko nga film o eza matata to moni pe coquette o muninga zozo yango ka ya lingi ozomona donc guerre moko ya makasi eza entre coquette na Belleville et puis likolo nango coquette aza mélanger bazana na muchopi na Karine Yamado donc baza déjà kiri daba yaka déjà on a ba yebani déjà Belleville ko za mutu mobe ayesi ka bandi kolanga to monde déjà des coquettes azo kendi na Belleville et suka boni et suka boni film o bandi kolanga alors je vous invite bino ba on a besoin occasion ko kotate bino ba on a bo koti na film na biso te non telle ta première partie te en tout cas total tokota vraiment total la deuxième partie tokota total il y a un des beats na biso un des souhaits na biso ozomona tokota total ba film na biso so to koti total yango to consommer yango vraiment convenablement et ça va bien tokoluka te to banda ko yemba ba vie ezate non biso monde faut to pesa yango valeur parce que traumatisme ils ont mona da film mo kitoko ils ont mona da film mo ko zo promettre ezomona da film mo boza na ba leso ebele na kati ozomona na ba leso ebele na kati yo bima okenda koteka obima na permission nani tango okenda koteka est-ce que obondela ka nzambe tango okenda kosala commerce mo songolo parler est-ce que obondela ka nzambe makambo ezibele to découvrir na kati ya chaîne na famille Bota News TV vraiment bande konanga ba o nyonso balinga biso bokende ko s'abonner bo partager bo liker na kati ya film na biso et ko sala bien bo commenter pe bo liker ko sala nga bien makasi ba commentaire na bino vraiment na lelango trop ya les gars vraiment et ko sala bien makasi oh Yahweh bi film oyo nga moto na telon na lobi vraiment ya nde somo ya nde suka na likambo mais to consommer na boy ko pesa bino goût makasi. Mais en tout cas, là, c'est intéressant qui mingi si quand y a ba coquette na bi boni likamni na poutine coquette likamni Belleville waka au pas ça problème. Ça la boy problème. Tout le monde peut kuna mama étoile nanda kuna ye. Tout le monde niveau ezo kendele. Bande konanga film auto zo ba laisser be na kata film o. Alors, to zala wana, tout tikano ba distraction, to kota na ba filmer. Tout ce que nous avons distraction, elle filmé, tout qui kuna rando, le to na rando, non, tout à la filmé. Tout consommer film, c'est ça la poutine bien ma casse.
et sepelisi makasi ozomona na ba stress peut-être ndenge chaîne ezo banini o eza ba son ezate banini mais ce cas mona quand même ba vie eza ekosala bien. Voilà la famille on kana ki loba to partager to commenter kozala bien et kozala vraiment bien ceux qui te vivent vraiment to vivre pas to bité to mi pesi ya ko partager ka lien tant ekoti vidéo ekoti to partager pa ba ndeko na biso to partager pa connaissance na biso na WhatsApp et kozala bien. Et la meilleure façon de soutenir belle vie. Mais si tu as ça, tu as un compte, tu as un compte. Ils a passé. Tu as partagé. Tu as une promotion de salamate. Tu as une fertilité. Tu as une promotion de salamate. Tu as la promotion. Tu as la promotion. Mais si tu as une promotion, et ils a passé. Ils ont ouvert. Tout le temps qu'on côté dans ba film là, plaisir ba maman na biso. Barando ale ko ki maté, mais au muto to yela ki na réseau pour nous soutenir, c'est belle vie quand il a patronne. Alors yende mutazana nous primordial na lobarana na lobaka. Tango ba film c'est zo tala maté, ba film c'est zo tala maté ba ofinga ka yepikaka. Ba côté toujours ko finga. Alors, ozomona te ke biso to zo pesa ba mo valeur moko boy. To kota to tala ka bango, mais bango koto bazo tala te. Ozomona et ça qui te côté. Alors, il faut tout focus dans ma film na biso. Ben vie déjà ça biso. Tout focus dans ma film na biso. Tout ça pour consommer en gros massivement. Et que ça là vraiment bien la famille. Et ça là vraiment bien. En tout cas bande kolanga naza obligé ya kotika biso et là on a signé la deuxième partie to kota vraiment to kota vraiment to ça ba promotion ba film to kota. Et puis tant que ça va promotion film bon kota ka bolanda ka pe vidéo bolinka 40 bande kolanga to landa ka pe vidéo tant to landa vidéo et to perception courage ozo mona lo bango med fois surtout ça les promotion bo kota te bo commenter te bo like te mais surtout bandi ko cha makamususu mo bo koti bo like siko atabino moko chaîne évolue ka bongo te chaîne singa ka fois batala ka bacha ka ba like ba commenter ce que tant to ça ba nina ba film bino bozo commenter te bo like te bo kote belete. Tu préfères que tu aies biloko ezaki bato bazotala yango mingi prochaine évoluer. Bozo chapso na équation. Alors vraiment famille Libota. Oh Jesus. Famille Libota to kota. To kota. Si ton est na lo na zo lo baka Jésus po biso to zawana po na ye. Ozo mona. To kota bande ko nga to tika na ba distraction na biso to zo sala kawana. To tika to kota na film. Et ça l'a vraiment bien marqué. Voilà la famille. En tout cas, tu partager, tu commenter, tu liker vidéo. Et que ça l'a bien commenté. La vidéo que c'est quant à moi, je vous laisse. Na tiki bino vraiment. Tous à la ébélé pour la deuxième partie. En tout cas, na tiki bino se retrouve à la prochaine.